afinga kana si afinga na mwasi awe mama pasteur alokuta mama pasteur andoki mais ye wata zaka wana akanga Karine ata munoko te au contraire azokumisa Karine au pese moko ke lala na ndanga Karine boni boye ko boni bobo distraire biso natao leo batnyesa ba odile ya odile s'occuper na mwana na yo même mwana na ba thérapie ya bien mwana za bien tango yo finga bana baninga ozana mwana ya mongol mozo finga bana ya baninga ya solo wa on a mwana Grégoire ogango s'occuper na etotika mwana salité mwana bakoma ko s'occuper na babaka otike bata lopang to apesa ke biloko olia yo ya koloba na biso nzoka to saka mama boye on a regretté maman boye vraiment tu t'occupes même pas de tes enfants irresponsable à maman tu t'occupes même pas de tes enfants mwana mwasi wana ba mama bozo mona ana mwana handicapé s'occuper na ete mwana ana bana ka journée on baskole nzoto te likambo ngo banjoyi yango likambo banjoyi madaya makaba lokuta lokuta lelo bana mikolo nyonso baba bato afali ba wesh baza ba moto bana maison mère baza partout na palais nyonso soki tant so mona domicile tant so mona liboso tant so mama leki tant so koko ba chaye ba lavandier voire même par excellence ba ministre yango faut faire attention na provocation à maison mère ozo sala keba. Comment on a d'abord na musala njo razali mukolo na musala et puis va propos o alobaki azana musala te atikala ko interprète ya maison mère te atikala ko interprète te interprète ya Yahweh reza Sankara akoma patron za mayele bitumbeza na tina elite akanda bitumbeza na tina sozo ya kote na bitumba na likambo yebite ya na oleliso nzambe na oleliso makasi osimba mabele makanisi maleki ngai butu nelala te sepo na kokanisa yo wenge nanga bite akeba na yo na wana bano keba omoso o na butu okuta na fandi boy o na moyo okuta na fanda boy yo moko lo ba o nani mutu nyoso amekanga akena na sanga mabe yo ya omekanga na ole bebelete parce que tango esalama ba okanga ndoki yo omekanga lite akanda meka mwana nga wana o comprendre nene na olelisa o pena osimba boyo olela fajiba loba na micro lobi problème nyonso kolela bana ya babia so bayepa na nga na ozwa solution si s'agit na aloba yango alaka yango babia momona aloba alaka babia na cercueil na ye o aloba na sanef yango ekanga ye arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. Michael Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba.
Michael Okapa. Au Moni Sigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré yo, na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, chers amis internautes, bonjour et bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission. De partout où vous êtes dans le monde entier, je dis merci à nos abonnés au Bada et Belé, à Rota Labisso, au Bada notifié en ce moment. Dans le cadre de vous servir, je suis dans ces plateaux improvisés avec Manik de John Maniké, Star Nabisso, Star Nabino. Je crois que c'est avec elle que nous allons entretenir une très belle animation. On va parler de l'actualité. Nous savons que Prince Babi a crié son fils. Azali Bongo, la compétition Best of the Best, pour le Belango Nicolo Miso. Numéro Ebimaki, Batubotunaki, numéro 17, numéro 17. Alors, il y a un vote au Mekapé pour le Belango Pelelo, parce que tout dans la poste Aboya est vraiment ébélé pour voter Prince Babia. Merci à Bandeko tout haut déjà, de soutenir de loin comme de près, également la Bandeko tout va soutenir financièrement. Merci aussi à mes partenaires au PEDA, Bazan El Kanisiamala, pour soutenir Prince Babia. Merci à Karine Manessa, British, merci à Dani Chondou, le chinois congolais, un grand merci à mon grand frère propre et à Marcelo Juif Noir. Il y a maman Nabisso Arles à la mère de Jimon. Et puis Jean Ibikou qui est les bois de Bruxelles. Un grand merci à président Jean qu'on a à Istanbul. Maman Emilie Nzemba. Il y a tous Pépélé, Mbetolo. Merci Nabino Boza Pende Bélé. Je suis avec Manik de John. À ma gauche, elle est là. Richard Tessa Fongola Bisso Toyamba Maniké. Maniké, bonjour. Bonjour à Kangai. Bonjour tous les abonnés de Manik. Il y a Africa Elengi TV. Maniké Nabino Yé. Maniké na bino yeyo donc les autres tout ça l'émission côté na biso na bandade merci vraiment na ndenge yo batu bakamwe balibanda toi libanda plateau ezate en tout cas na osenga nzambe merci numéro ebimi eza numéro 17 moi na bino donc eza numéro 17 to senga loko eza chaîne monene ya mboka Africa Elengi TV Pigma tala na numéro tozo voter vote ekotate Pigma, tu sais na Pigma, na société, société. Société Pigma, oh, il y a Vodacom of the best. Tu as voté Prince Babia, na numéro 17, vote et cotaté. Donc, tu as besoin de revoir, biso par rapport à numéro. Le quoi Afrique et l'Angleterre va te béler batalango. Donc, tu as na Pigma, vote et cotaté. Donc, pour ralentir biso, tu as bien déjà posé la tête que non. Oh, bah, faut qui était à soi quitter. Déjà, pour ralentir biso. Pour biso déjà tout à l'heure à l'attaque. Biso, tu as bah warrior. Donc, bah, raté déjà. Donc, tu as raté déjà au côté de la Vodacom. Bon, donc, Vodacom. Numéro 17, numéro cotaté. Vote et les catés. Vous revoir numéro. Vous revoir numéro 17. Vous savez, la biso pénal que non vote et cotaté. Ça, la biso bien ma casse. Parce que biso. Bato bazawana tozawana public tozozela tokotela déjà ba $1 na biso ekotaka déjà team ko concours ici là et c'est quand nzamba succès so yemo kwa yebi merci na bato nyonso oyo vraiment boza vraiment motivé na moi na bino Prince Babia babi voter Prince Babia toko voter biso nyonso numéro 17 bosala ngonzembo toyema na studio Tola t-shirt numéro 17 pour voter numéro 17 bon mon bandal joli mais à la bana njili Michuri vient nga Michuri Flori Mamengi donc Simba Gilles va Simba to sotala Nsakala donc moi na bino yewana so toke côté ya babola na Londres to mona Isebola to mona Rita Bola to zo mona donc voter numéro 17 nga kuna na matanga papa kutu nga kufi famille mbungu na pesi mino ba condoléances papa kutu nga propre akufaki dimanche Kalima Simbungu azaki directeur na Renapec mais na sa promotion moi na matanga nga na nzoto mais na sa promotion moi Alexandre Kazembe bana ya Kolwezi numéro eza numéro 17 bana partout dans le monde bana États-Unis babi Safnat Panea numéro eza numéro 17 makamboyo babi Safnat Panea Majabu numéro eza numéro 17 Madjabou
bana ya majabu numéro na biso et numéro 17 bana majabu pe bakota makambo ouais ça fait notre panier ok donc c'est qui peut faut pas passer en main kalamba nyo surtout ay wana kutu papa yebi ya que numéro za numéro 17 non na statut ba montango ekota yebi wana to se ba Denis Lesi batutu Mvuluzi nyonso balongo bisimbi numéro eza numéro 17 Mvuluzi en tout cas numéro eza numéro 17 Pasteur Moïse Biye numéro eza numéro 17 basali na nzambe nyonso numéro ya mwana na bino Papa Toms numéro eza numéro 17 Babi ici sur l'adoration et la louange quand on associé ming basali na nzambe numéro eza numéro 17 donc voilà. Merci beaucoup. Je crois que Batou Bazui, Ezali Bongombela Nambango, numéro eza numéro 17. Donc, il y a des bisognions surtout déjà, que voter Prince Babia. Si tu es en Europe, au lignon ça la contribution, on a voté. Ceux qui ont un makoki, au sala ngoyo mokote, au luki, mutu moko ya confiance. Ceux qui ont un été, on a zaliwana, Manik de John Azaliwana, Long Jean Bazali, au tini moyen à yo. Attends, $50, $100, $200, même $1000. Botina on a M-Pesa et voter mbalamoko. Et voter direct, voilà, c'est ça vraiment ce qu'on va faire. On communiquer bino en tout cas dans 2 jours un numéro ya SIM obo banotine de lambongo. Obo tine de lambongo. Bato basana ni te otini mbongo na agence toke tozu yango tokoti yango na compte M-Pesa mbalamoko et voter. Yango tozo senga na pigment revoir numéro na biso tozo voter elekate. Revoir numéro na biso vote et le numéro 17 Prince Babia vote et le kate combo eza na liste T ni ndeni ni mutu a presté 2 fois combo eza na liste T pigment s'il vous plaît combo eza na liste mais numéro na vote ezo bimate numéro na vote e bimate obstacle wana ekota te ekota te pigment revoir numéro 17 bon pesa biso bon ralentir vote et ça bien te très bien. Merci beaucoup, on va avancer. Comprenez qu'aujourd'hui je suis un peu enrhumé. Voilà, Eza Lolenge Eza la raté. Moi grippe Ezali, donc même bon, mais ça n'a pas bon lelo. Donc après tout ça, Libanda de bon, mais ça n'a pas sur le plateau Libanda. Bon, mais ça n'a pas le maniqué. Et alors à la base, s'il faut tout banda, tout le monde Fali Poupa qui est père musical, il y a Prince Babia, ou à travers un peu na papa naïe, a lancé un soutien pour nous soutenir Prince. Et d'abord plaisir naïo Ezani ni comme on après acharnement, après mambo belé, et les cas entre eux on a un bureau à Fali, et les cas entre eux on a Fali, tout le monde a peine de Fali à Sili qui est là même dans mariage à Ken Piana. Tant on moni vidéo on a sali, a bengi ba warrior tout, a bengi ba mélomane tout, il y a bonne musique. Qui nous soutenir. Puis il a promis à ce qu'il n'y ait pas soutenir Prince Babia. Ça là comment? Ça là bien pour nous lobaka que non l'ensa c'est la famille. Tant na ça bat que non fallait n'enga loba n'anga ici là n'enga na motema. C'est mieux comme t'as loba na loba du Kambo et Chatra. Chatra comment le Kambo ça qui va ici là ka. Que à mon à côté l'autre côté m'kola à chaque fois nous mono kande bandoya et kak. Très bien. Donc oyo a lobby a pardonné et bimi. En tout cas na senge merci mingi. Merci mingi. Bon, eza mwana na ye, eza mwana na ye, muta posta Prince Liboso za fali abenga la relève. Donc eza mwana na ye, to moni pe Gims a posté pour na ndenge ya sa kinze mona wana Gims a posté ke na Instagram na ye. Très bien. Donc mutu na mutazaka na étoile na ye. Eza te po Prince a mwana na mutu na mutazaka na étoile na ye. Mutu na mutana na makambu na ye. Nzambe ayebi lumière. Rabi Prince ba bombier combien de temps? 8 ans yango. OK. Ba bomba ka kaka. Alors, tant oyo na yesaka Prince mukolo bibo wane kotoboka. Mutu nyonso akokoma nzinza oyo yoka so. Si. Donc to ana temps ya bana na Nzambe 2022 eza ya ye. Ata nini ye na psalm 91 abimi tombera à ma gauche 10 000 à ma droite je ne serai pas atteint. Je suis ton Dieu. Je donnerai l'ordre à tes anges de me porter. Donc de te porter. Donc après ça ordre na ba ange ba me mayo likolo. Pour obéta tali bakouté. Asa Nzambe nga na confiance en Nzambe bible ko ça até. Très bien. C'est pourquoi et on a le pigment à revoir numéro biso to kotaka de ba $1 et pas Vodacom. To kotana biso na mbongo be biso ba pauvre to kotaka ba $1. Babi jatiningo bilangwaka numéro 17 Francis Kalombo solution. Maman Pépito Kilala. Maman Pépito Kilala Erogal Bumbu Selembao. Clara de Bruxelles. Erogal Bumbu Selembao na poto président nango Clara de Bruxelles. En tout cas, numéro eza numéro 17 Goretil ouvre zo numéro eza numéro 17. Dans bota coupe numéro 17. Tango ta kamba mon connaît longi na yembele ça le plaisir toi numéro 17. Mais vidéo Fali ezali interprété na bandenge belé bato musu balo ba ke Fali asali vidéo wana ndaze wana ndasali yango
Maniké Mamoro azala tipo ya Warriors. Donc comme il roi muto meki fali amonio. Muto simbi fali amonio. Ezala bongo ka bandaka là, c'est bon ça likambasika. Les vidéos ne la musil. Ezala bongo bandaka avant qu'on fallait ça la vidéo na salle de émission Afrique Elengiti bien. Ça là très bien. Na sala rango. Na loba ke no kolo bana fali tenga na fandi na yo ke simbate. Na loba ke no martyr. Nenge zawana biso fallait okene ko présenter na martyr tant ba année nyonso ya musala sali ya ngoli to yo la na martyr. Et bon ce qu'on a na warrior no boya martyr na biso. Nga na sala la promotion martyr a wenge. Très bien. Nga na swana na zakre na lobi na sala zakre ba émission pona yangi ya malelo oyo bongo misabiso batu mabe et simbate. Et simbate je wana on mani campagne de déstabilisation bongo ça repona concours et simbate. Bana ya wenge boyebi ke nga na sala campagne ya martyr ya wenge. Nga lelo zakla lobisa nga te pona ya Noël. Lelo bongo kanga miso. A émission ezali bo nani émission ezali. Na otia émission o na sala na se ya mbula. Na osa la karipo kari na ofinga. Maman pasteur moi ça ya Noël. Nga na osa l'émission à cette époque. Lelo batnya so ba odile ya odile s'occuper na mwana na yo. Même mwana na ba thérapie ya bien mwana za bien. Tango yo finga bana baninga. Ozana mwana ya Mongol mozo finga bana ya baninga ya solo wa. Mwana Mongol. Ana mwana kizengi ko. Oh, yo finga bana baninga na mwana kizengi yo finga bana njoko ya mwana ki. Nga finga bana nga biso so totala ba handicapé. Mais nga finga ya batu te odile na tangi koma mwana no ya kizengi po yo finga mwana njoko. Manike mamba bana lisusu kota wa. Te to fingi bana te. Na lobi asokipe na mwana na atika ofinga mwana ya njora. Okapana atika ofinga njora. Ye mtabandi ko finga bana na bino ba ok classe te bana na bino to ko violer bango. Ya sokipe na oya yo nano. A matriki 00. Likambo ngo banjoyi yango likambo banjoyi. Madoya makamba lokuta. Banjoyi bakoma mukolo. Lelo bana ya mikolo nyonso ba bato afali. Ba wesh bazala ba moto. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Ekoko Yokati. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya Minenen. Baibisanga Ekoko Yokati. Moi, je peux la opération pesati. En tout cas, na vanditi lelo na yoga kananga ite na lito na bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani?
Marcel nazoyoka nakangika lito oyo yokaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki Nzambe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. nazozela bino nyonso tout na moto. Bafazer bazaka suste. Bakoma na ba moto balataka kitoko bakenda osoma bilama na kato bana na bakata bilama na ba sachet. Bakoma kutu ba fanatique ya bina filé. Oh, ba fanatique ya bina filé. C'est quoi fanatique ya bina filé fanatique na ya falit. Oh, fana bina filé. 1 plus 1 égale à 1. Siko boya sous. Parce que réaction ya Odile Manzaka à l'égard ya Kisinjora. Comme on a d'abord na Moussala, Njora Zali Mokolo na Moussala. Et puis à propos au aloba qui Azana Moussala te atikala ko interprète ya maison mère te atikala nous ala interprète te. Interprète ya Yahweh Reza Sankara akoma patron. Oh. Atikala ko zala loko te wana ba semba. Ba fille à basse classe, ba fille azale loko sala te pas na mobalité. Ola sokipata na mwana na mettre 00 te. Asoki na ali azolinga yo ka ba $100 yo moza na mwana de ya Dédé. Ya Dédé. Oui, mais moi na thérapie. Mais moi non na thérapie. Mais moi pas médecin. Mais moi $100 au kaba. Na $1000 on a 5 que même na mwana na hôpital. Na regretter anta balaksinga mwana na regretter maman boye vraiment. Tu t'occupes même pas de tes enfants. Irresponsable à maman. Tu t'occupes même pas de tes enfants. Moi si wana ba maman bozo mona, ana mwana ya handicapé s'occuper na été, mwana ana vanda ka journée mon baskoli nzoto te. Mwana lumbaka na solo. Moi si wana bozo mona oleka, ala ba papa na bino moi si wana za na mwana, avanda kana ndako ya 50 portes. Mwana osumba ofana na nie, moi si wana za na mwana handicapé ki pakete. Assistance sociale boki ozo mwana na za na Kasavubu. Na boyoma na mwana wana za handicapé maman na s'occuper na été, musana eko ya na internet ko osela so avantage. Na bagi na oswaka morceau na bambo na somone na bambio na si yakasu. Mais là moi lobby papa na biso atika makama papa na biso bana biso baliki bana bana bango nyonso. Bana biso baliki na loba na biso asokipe na comme si aita matricule 1 aloba ata papa. Bana bino bana biso baliki bana. Bana Kofi. Bana na ye. Bana biso baliki bana odi. OK. Musika. Bon bana papa Njora. Ya on a lobby déjà so ça na handicapé. Oso s'occuper na ete oza mama mabe. Tala mama ya nengo wana azola kisa ba catch. Mazana mwana ya handicapé. Alata ke na mama longate. So ke na boyema okuta mwana wana. Azana mwana handicapé ko azana mwana handicapé makolote handicapé physique handicapé non mongol. Asokipa na mwana wana. Te salinga pa. Obikele ba elinga fota mwana wana ba bitala mwana na salinga pasi na ofinga mwana te. Ya sokipe na mwana ko. Yo mto benga ya. Tika ko ganga na TV même na mwana na hôpital mais Mike no côté école na bango ezaka na ville kuna bafuta $1000 ke no côté kuna tanga école ba mongola oza bien oh ona mwana Grégoire oyo ganga s'occuper na eto tika mwana salité mwana bakoma ko s'occuper na baba ka tike ba lopango to apesa ke biloko olia yo ya ko loba na biso nzoka ndo saka mama boye me kala boka tika loba na biso to supporta ka bana na pasita bisenga bo finga nga drogueur na mema bana na mukona ke na mpa senga te balala libanda te lote ya tika ko ya fanda oso leçon de no s'occuper na mwana ana za mongol. Oh, tika s'occuper na mwana. Tika so makelele s'occuper na s'occuper na mwana te ba mama. Asundola ka mwana wana ba 3 jours 4 jours asukole nzoto te a obima. Abeta ka mwana wana maltraita ka oh na ometinda batu ya bana kuna anda kuna. Ba ya ozo mwana na ba kena na ONG. Akeno fanda ta na orphelinat. S'occuper ka na mwana te, tu peux imaginer. Oyo chef makele na TV o maltraitera mwana na ya mukio bota parce que ça na défaut pour ça mongol yango ndo komisa moi nini moi ya obipo na wenge comment osimba ba $100 comment ka ba $1000 maka ba $1000 mais mwana na yemoka koka usukole nzoto te azo sota mwana musasu kipana mwana na ya mongol. Mais lelo comment na décision Njora ko zonga officiellement na quartier latin asengi papa na Kofi Olomide pardon. Déjà avant oui, bien d'ailleurs raisonner le mot quoi Kofi a raison. Kofi soit même Njora poto mais bat banga ba finga e. Oh, nandeni. Oh auta ko wata auta même Njora poto. Soit même Njora poto na période ba kali ba kendaki. Batu balinga ba finga. Po ba wata même ki déjà. So face à ndeni. Il fallait quand même mettre. Banga ba lo ba amemi epo wata même ki. Omonde nga kendi. So wata même ki ete ko faire nga meme. Taka awuti poto ya wata yemba moko feme alinga sa ka bongo siko bato ngaba ndo comparer wata na Kofi nga simba te
inge simba te. Mais est-ce que lelo comme on a une décision ya kozonga officiellement quartier la terre. Kofi afuka ko njora tika ofuka mela kofi epese passe makasi. Abi azolela so azomona ofuka ma mwana na yo bine bosola okenda olongwa pa na ye okenda e pa jibe alimbisa ko zongaka olongwa pa na ozake pa na yo ozaka na wata asola na yo abitika aza papa na yo papa na yo tika kolembo mkomote tika kofukama okofukamelaka ete papa na yo tika kolembo mkomote message abina peso yango wa. Donc, officiellement, c'est là n'a pas de problème. Il va vouloir déranger la team. On a qui wana. On fait un thème en athée. On 12 la quartier là. On 12 qui n'a pas joué à son APC 12, qui n'a pas fallu à son APC Babete 12. Babete 12 qui a pas mais je bien le moko alonga na baorke c'est bela tambola mais kolongwa na ye na la team wata et comment lukele ba problème comme ba luka ba menacer ba luka ba bomaye ba luka ba sale boy ba bomaye te ba ko sala ye elo côté parce que ba mo ba bi ki ba perdre élément ya moi sur na sala amsala ba perdre élément ya regretter na sima Karina finga wera titi ya mema Karina poto tanga zo Karina o finga wera émission yango na yebiango o chango boko inclisango Karina o finga wera ngana o sala émission na boko o finga te a benga e papouche a finga wera a finga na mwasi ya wera mama pasteur a lokuta mama pasteur andoki mais ye wata zaka wana akanga Karina ta munoko te au contraire azo kumisa Karina o pese mo ke lala na ndaka Karina boni boye ko boni bongo distraire biso na tango e simba te njora vana o wana papa bisali papa bisali limbisabi papa bino limbisa bo papa bango alimbisa te mais babi papa bino za PD ngenda oyeba so papa biso za PD c'est que baba babala biso te papa na bokilo nanga Quadra bokilo nanga ngana neti bokilo ya baba bala biso te mais bana ba mission sur quartier te banga ba za ba payer des missions na quartier ta payer mutu te mote que non mensonge ozolo ba makamoka po se pesa munoko oloso yo moko za na mwana na yo aza mongol ozo s'occuper na eto betaka mwana wana o maltraiter kaye o wanga na kaye tala maman azo wanga na mwana abota po aza mongol est-ce que maman na za maman malamu est-ce que mwana so abota mbongo ya problème na eto eza nzambe mutatindi ebongo yo siko koma ko wanga na ye ke mwana na yo te ofanta ke na coin osukola ka ete bongisa ka ete mwana obimisa na solo obi ke lobi na yo ki mawande na bokola bana na yo ki manabi quel genre de mère azali ya ko tchaka mnoko te boka o tchela so mnoko na TVT bozande bozala te fazer mais ce qu'on passe nos années avec lui fazer c'est que ça va bien Mano bien fazer. Foi moi ndima qui a fazer. Abi a fazer atanga classe. Alors que la zamba wana mais non tanga classe. Ba fazer ya parler, ça ya libana ba atanga wapi. Na école nini camarade nini na classe Alexa biso. Soka tanga classe nga boko la mwana wana ya Mongol. Kwa nga yeba keneza esa maladie. Asali yango na côté. Un intellectuel se comporta quand ndenge msuna un illettré. Po na école na classe batang sera biso social. Éducation de la vie. Voilà. Atanga wapi. Émission ni yasa ça en français. A vulgaire atanga ko ba capote intelligent atanga ko ba capote te. Baba kamo baba lo ba na TV lexa ka ke batanga te. Un intellectuel azana kilo ya lo ba makamo. Shadrach. Mami yango solo bako. Autant classe oyebi. Un intellectuel se comporte à bon tenir tiété. Si si. Hein? Ah. Mais le temps yo exposé adresse na yo. Autant y comba ouais ensemble 3 fois. Au PC la place au fan là. Est-ce que vous s'attendre était en sous la ya problème ne soyez la ngaba olukaye. Comme azana posa mwana mongola zanga ya ozanga ye. Ba olukana o bango mo ba olobake batu ba yo sala bino ba yebi bango te. Ezaka ba fanatique ya wenge. Ba olukaye ba fanatique ya wenge te ba olukaye odile. Oh problème eli mwana ngaba olukaye. Ah sala ah mona swata moité attaque pour le soleil en mona ngote na vie na Yesu. Mukola oh na zui kaka o mutu mo amena senga na nzela. Ah mona ta soleil souté. Je jure sur la tête de mon père. Ah mona ngote. Ça sera pas ouais ensemble parce que les atomba ouais dans na tanga ouais ko sala ngote. Ouais a ebiete. Ouais a kontara na bangote.
soki on a payé à sali vidéo azoké bisa ba tout ba luka problème na bana wenge bazo luka problème ba bato ba luka problème na wenge te neti nga opekisa na tanga komba ya Noël ya simba te na otanga na nko ya Noël ngema wera son ngema makanda mais tant otanga ngo balobi ba bino bozolo ba ngona nenga négativité que comme quoi que ya linga wera kolekanga tant ba no finga silima pata na Karina sala wa ba no banga Karina ya linga wera kolekanga bolo ni ça que bo changer beaucoup na bino kota papa banjora oh et bon papa banjora na wera bana problème te est-ce que biso to na problème na wenge wenge eza ba fina so quartier wenge eza bis eza bandal to na problème ba onde mutu ba créer ba problème wana fallait ça annoncer date na ya martyr kala ala bandi wana na stade ne ya stade ça annoncer ma kala fallait kutunde mutu ba ko balandi po ya salo bango 2 ans yango yo et là, on va salir projet nango nini kaka pendant les 31 il y a moins de gens pour la fête de l'indépendance. Et là, on va si annoncer des ans, si ba stade, ba futa ba place ma cambuto et c'est la matikala ka concert et bêta. Ah, tout ça battu ya. Mais quand ils ont ça des langages oh ils ont le bamaki comme quoi que fallait goya à corriger. Fallait goya ko bêta faire pour le kabango. Ko corriger exact to lobi to ko balola martyr to ko bêta yango ndenge. To ko balola yango to ko bêta yango. Et ça langage na biso. Ko balola ngo eza ko leka o ya wenge. Eh balobi likamba wenge te bino bato fallait ça annoncer martyr avant wenge. Asa annoncer martyr avant. Publicité mutasali 2 ans et ndenge motela publicité mutasali lobi. Ba bêta qui fait ya martyr silit. Est-ce que bêta suma pour fallait ko bêta martyr lo bêta ngo solo bêta ngo parce que sa carrière na ye. Bango za ki juste fait ba sangisa yi bango. Et silit. Ba sangana su. Ouais. Est-ce que vous pensez que Beta qui les 30 juin, cela était vraiment prévu ou c'était un truc de vite fait? Il y a des trucs à vite fait. Il y a qui a vite fait. Bah ça qui a vite fait dans quel but? Pour l'indépendance. Pour l'indépendance. Fête indépendance, oui. Et ça t'es probable que les bourgeois falli. Il y a qui a pour la fête indépendance. Balinga ba CP Amadou Djabel nga CP ça fête indépendance. Maintenant ba betiango ba vie monsieur wengi o balobi na ba TV si faut citer ba j'ai bien piana o amone ya makasi koko beta stade de Martyr yango wana kendo beta. C'était un défi. To beta le 29. Lancé à Fali. Et un défi lancé à yete yo eye mba mo wana ba beta kezaki 4 orchestres. Biso beta orchestre moko. 4 orchestres oh ba bien orchestre ngo sko moko na ba invité to yebi ba rebelle ba boyi bo cha mutema na ba daju bo cha mutema na ba gi ya eza concurrence te eza concurrence te bango ba que beta fête fallait au beta concert ya vie na ye eza concurrence ça n'a rien à voir, ça des choses différentes. Non ba beti fête neli ba sali réunification ba beta ki pona et tomba ki ne pona date ba beta ki pona fête pona fête neli Amadou Djabel sa kendaki aya so renouveler production exact ba bi wa ke le Stade de France exact Stade de France mukoni yo ki mon message te ko ni message ni bino kenya année oyo avec si là il faut mettre Stade de France année oyo eza date clé exact date clé ya te on eza ba supposition mo Stade de France ba kokate on eza ba supposition ba kokana bango mais supposition producteur a chama kambu a ozate pona ba kokota kuna bo ketchunda autika ba autika ronta oike papa azamte avec katana voilà donc il y a vision na suka manike bato tout ba landa na monga oyo eza na moi eloko mo bato ba lingaki bazwa pe na part na yo concernant ba actualité oignon sezoleka concernant mambo oignon sezoleka et surtout à ce qui concerne qui Sinjor batebele ba loba wenye kani bato msusu bazo soutenir Prince vous passez à la télé pour dire en mal et pas bato bazo soutenir Prince par exemple netina ndeko na biso Cynthia Kapash Cynthia na lobela ki ne mabete Cynthia na corriger parce que c'est pas la première fois ba finga fandi à Oseka. C'est pourquoi ça m'a énervé. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi chaque fois on a big c'est na liwa ko ba chele poa. Oba ke ngana big ça Cynthia na liwa. Ah bon? Oui. Ngana yeba Cynthia te. Ngana yeba combo ya Cynthia Kapash ba osa programme ba chele poison. Comment on est Cynthia Kapash na yo ki ngona ndako a Karim. Tant que conférence presse ba chele poison mutali boso ya se présenter pendant Manik de John Mbote tana mabeda po. Oh Cynthia Kapash. Mbala moko nzamba lobi na ngabimona mwasi yango ye. Na yebise kanga be OK omoni place on bovandi ko kino vanda soutenir bima la conférence ozongo za touche abimi akei. Ba ba simbisa mwana na ye ya bébé touche. Na sauva yo à chaque fois ba finga ngana na chaîne na ye. Malika combien de fois finga na chaîne na ye. Est-ce que yé pena ko ndima ba finga ngana chaîne Malika combien de fois c'est émission finga na chaîne na ye. Et ça que sonité. Muto abiki sa ona liwa yo comment ondima ba finga ka et ça que sonité. Nzamba pambola o yaya.
pour tout le monde peut lutter à Kanda lobby ceux qui ont continué parfois na comme on a alors là ça y a Simba Vodacom na maboko Simba na salango nana ngana ozela ya salango e atembeti ngana ozela ya salango so yemta Simba Vodacom na maboko na ozela ya salango talo moninga so tchenanga tembe o ba okanga ndoki ba nyonso ba tchenanga tembe bakanga ndoki donc asa sanga ba jeter te akana asa sanga ba jeter au mona na kata ndako na mbetu na ye na chambre ni au bimata sa avesi kindoki apumbwa na senga apumbwa likolo makasi koleke na oloba ne boye na TV so asala baje babiloko ne wana kendaka akepa nganga mona sima na njili kuna akei acheli kasa kepa nani et pas maman liva kabele $12,000 ngate nga sala biloko wana te moi je suis pour la paix nga na kangali puta na tolo bakundinga pona sambela pona mboka kaka akeba nanga nga na mvuluzi keba nanga nga bomba te nga na mvuluzi nga na mama keba nanga nyonso neza ba campagne de déstabilisation bo sala ite akanda motema mabe olinga bano kote pas prince o kota te yo boti mwana kimukolo ebinde baboko la ozana mwana ya bébé ngasi na comme na mwana 30 ans ite akeba na yo na ola bano keba omoni so yo o ina buto okuta na fandi boy o ina moyo okuta na fanda boy yo moko lo ba o nani mutu nyonso amekanga akena na sanga mabe yo ya omekanga na ole bebele te parce que tango esalama ba okanga ndoki ya omekanga lite akanda meka mwana nga wana o comprendre ne na olelisa o pena o simba boyo olela yo yebinga na sali 8 ans na internet na zalaka na succès ba finga ba publier nga modèle tout zama yele bitumbezaka na tina elite akanda bitumbezaka na tina sozo ya kote na bitumba na likambo yebite ya na oleliso nzambe na oleliso makasi osimba mabele. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info à sa une, projet route Kolwezi-Solwezi, dépêché par le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. À l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire dans le corps de votre magazine. L'office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Ndasengi batawenge pardon. Etali asenga na pardon. Ngana senga batawenge pardon na sel bango le tola ba pie nanga. Jiba voter ou a voter mona babe ko banga noter. Wa a voter mona babe ko banga noter. Jimo ko lokuta a voter penata ya $10,000, ata ya 20,000. A voter ko banga noter. Voilà, et c'est changer langage. Et ça a conforté parce que azaki bien na papa na ye. OK. Azaka bien na papa na ye. Attends papa na ye tant baba kufa jiba lo bana micro lobi. Problème union se koyela bana ya babia so ba ye pa na ngana oswa solution si ça na so. Aloba yango, alaka yango babia. Moment na loba alaka babia na cercueil na ye. O aloba na sanef. Yango ekanga ye. Moment maloba likolo e, o mikolo wana mabele yo ka likolo yo kaka. Mamu jiba lo bana na micro. Que moi si ababia ça obeta koko problème bana babia na nde na za envie na oswa solution. Les ana toke pa wera toke pa jibe na micho ba yamba. Ba yambanga. Attends que pas si ma pata yambanga. Ah yambanga bien, ma pata yambanga bien. Ouais, sûrement. Ah yambanga très bien.
aya manga très bien yangi ya masate natindelaki message au comeli na comeli na tindeli émission a répondre yo pe a répondre nga aya manga bien oh yango na tindelaki message yo wana na problème na banjo ité le côté nde ba loba et tout ça non ça na problème na bango ndenge nini nga na mwana bandal bo moko eza wana fali a mwana bandal bango nyonso yebi nga na wario lobi akomelaki wera son akomeli wera akokende pas jube anytime bakoyamba et tout ça là oh nani wera te wera son tindele vidéo oh emata ah total hein. Attends la action qui ya total hein. Maniki elle n'a prouvé biso Alex ok WhatsApp awe hein oh WhatsApp ana ya wera atie une photo na bana na oh WhatsApp awe rate oh na na on a problème te aussi na vidéo yango wana ah ya Shadrack nga za hypocrite te nga kosana nga te oh na ana ndako moko appartement mona fana na mon fleury na ngo te na fana na bandal da oh di la sala na ngo ba chata pamba nga bana na bandal na ndaka shamba na salon na zo moto na tambola bandal mobimba so sa poso mona ngo mona nunga na mata taxi te na mataka moto o mona nga banga te nga banga ka nzambe na je respect ndenge te chef afandi bono respecter na bangeti très bien na pesi mbote ndenge zo assister na émission TGV toujours voilà merci beaucoup Maniketo retenir notre moulaïté ok batutu au basi opportunité Rolanda en Afrique et la télévision lelo ba retenir ligne la passage na ba retenir que no Manike a préféré ka loba mingi abeta masolo ya nzambe ya nini ke aza na conflit na bato po ngai pena na otika bato na mokili bato wana pe ba otika bato ngati 4 génération na nga ebotama pona na problème mutu te na linga ozana kamna bato sona na problème mutu na loba fara fa pona loba na ya no wana okende tiku na makaba na beti kokoko soka na ko vanda mu comme sona zela de 15h 10h aya na kutana ye abisi $300 a pesinga na porte na ya Noël aye na saka na problème na mutu te tango yo so na ba hypocrisie na ba s'occuper na moi parce que tu es une maman indigne o rejeta ka mwana na yo parce que mwana no za mongolo bwa kaka yo wanga na kaye mama oso wanga na mwana na yo ske olinganga te mais na swamba numéro za 17 jonga numéro za 17 ba mama Château Rouge numéro za 17 Goreti Luvuezo Erogal Bumbu Selembao na répéter numéro za 17 to voter Prince Babia o d'accord mambalo za ya Prince Babia donc motema mabete wana za vie ya Prince a osala vie na ye a obongsa futur na ye na bana na ye na pesi ile kinanga neli mbote o terrasse na ye moi c'est kitoko ya pembe nzela mino donc merci beaucoup. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je crois que Bolandi Bisso du début à la fin. Merci Namandeko tout au Bazu, opportunité à Rolanda Bisso du début à la fin. Merci à mon frère, confrère TGV pour l'assistance. Un grand merci à Dadi Chon de le Chinois congolais. Merci à Mamé Mini Zembatus Pepela Mbetolo. Et même merci beaucoup à Yananga Marcelo Dufno, il y a Maman Nabiso Arle, la mère de Jumeaux. Un grand merci à Babone Nabiso. Maman Mini Zembatus Pepela Mbetolo. Ça n'est fini. À la prochaine, je vous dis bye bye. Osons rêver. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa LNG TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.